relation sur pasteur Ekofo David oyo ningisi lelo mokili tomo benge Moïse le Sauveur to bien sûr sur Lumbe oyo salamaki na Belgique pour la développement Moïse Katumbi tout le monde qui batte de babimaki et tout vraiment est-ce que nous sommes les apôtres nini et voilà donc tout ça au moins à 3 ou 4 points et puis tu relèves sur départ à Kabylie de Camp et tout. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bonnie, ça va? Ça va, Papi Gan. Voilà, Pasteur Tomero Salomon qui sur le 31 décembre, marche Salamaki, marche Wana, Batuba Koufi, il y a une messe après messe, mais les catholiques avec nous, on a 4 ans, il y a marche, mais tout le monde dit la police, les Congolais, qui sont Luka, qui sont perdre la vie, qui sont handicapés, et tout éviter. Et ça, c'est bon. D'abord, toujours mes condoléances aux Congolais, aux familles, parce que Zamboga Nabiso, et là, pour la marche des 31, on a dit que les gens mais les gens qui ont été si ils ont il faut que bakufi na masasi baza moke na nzela mais bakufi na ba bureau na bango pour enlever bato ebele bakufi na kobeta pe baza ebele babeti moto ake okufa na babeti bango bakufi babwaki bango na mai bato baza ebele donc bakongolais tozoyeba te donc bafamille wana batelema bakende na besika ya droit de l'homme bakende même dans le bureau ba IDPS ba parti politique ezali kuna ba déposer ba dossier ba luka ba avocat et ko komela biso awa eloko na ekolo bala yango wana po ba beti ba tunde mo osakati ozomo atango omoni ba loko mutu ka ofayolo bazo beta ibo mutu ayibani bo mutu ayibani te bakangi bato ba beti bango ba beti ba nyati bango na mutu ba bomi bango na ba bayonnette donc masasi ba boyi po omoni masasi bi koyeba ayebe na Congo. Dans le Banzi, il y a plus de 300 ou 400 morts dans le Makambo. Ils ont dit que bêti batubele, bakangi batubele, et pour au monde baboyi batuba qui na mort que ils étaient go batuba qui le bembete, baboyi batuba qui le déposer des bembé na mort qui au monde bati basoza na mort. Pour bêti batu, ils ont batuba zo bandinga osate, batuba zo bembé baki okunda. Do batwa na bongi baya bakende na ba famille bango po monde basali bon po bango ba wanga na ki preuve zate. Dans la même mois, on a un hôpital, qui pour commissaire lettre, nous avons un criminel à la tête du pays. Nous avons un colonos. Mais on a que Kabila c'est un criminel. Nous avons un pasteur. Nous avons un pasteur, nous avons tous les jours, tout le la vie, tout le la vie, vini tout le vie, Congolais. Il y a un moment où la vie est une mission très bien. Ça vient à Congolais. Banda tout le la vie au bandi ba émission bonne na salle pour la Congolais. Pour la recevoir Congolais. À part la chaîne sous pour la décap. Donc ba Congolais ba kufi ba zebele et là toujours bandé ko kufa ba to l'équipe tout na moto azala illégitime et illégal na kata mboka na biso. Donc ibongi isko ba twana ba kende na ba organisation et belé à droit de l'homme ba kende aussi présenter même na ba ONU pour ba faire remonter sur ba dossier parce que mon moto yo et le baki David Ekofo Muto Torosan Misaye, Kabila Tolandaye, mètre carré par mètre carré. Mukora na Kimagiti. Mukora na Kimagi. Badouba Kanzate Kabila Torotikaye. Kabila Tobandobano Kabila partira. Il partira. Badoba transition sans Kabila ou Bamsol de transition à Kabila. Transition sans Kabila. Et ça n'est pas transition à Kabila. C'est-à-dire Kabila a la transition. Souka le pays sera sans Kabila. Kabila a la transition, souka le pays sera sans Kabila. Alors, formule simple, Tolingi Kabila a la transition, parce qu'en fin de compte, nous ne voulons pas de Kabila dans le pays. Tout ça, la transition n'a eu. Pour quelle raison? Nous sommes mis sous présence n'a été. Parce que présence, oui. Pardon. Si on marche, on est Salamaki. Tout cas, c'est comme Monseigneur Moussenga Olemba naïe, mais annoncer encore marche sous le 21. Des marches autour le 21, et vous voyez tout ça, très bien. Après les 31, quand on a série à l'événement, à la marche, il faut que la marche.
toujours qu'il y a une marche, toujours qu'il y a une désobéissance civile, il y a un article 64 pour tout benganaye, peut tout benganaye, à kokima, tout bozonga sous simate. Au moins ici que bandé koloba, parce que tout le monde est politicien. Et bon le peuple est côté, au moins l'église est côté, tout le monde la société civile, bas dans un discours il y a écofo. Ozomona discours ya congolais angwana baza na discours ya kolobela ba rwandais en face nenga lobeleki ba rubewa en face ozomona omoni to sepeli ana poto parce que to moni que ba message na biso va comprendre ngo Kabila doit partir omoni so ata umela parce que biso ba congolais nde to umelisien à partir de majorité na ye na biso ba congolais to bimarate il faut to bima to tambola to bengana ye parce que omoni ekofa c'est bien que même centimètre na biso mabele ba ya ke ba kozongisa yango ozomona et puis ba rwandais na mboka na bango tozi so ke bazonga déjà na mboka na bango poso bandi kozonga na mboka na bango te boko mona likambo to ko wana osana kati ya Congo parce que Rwanda moko te obewa wa ko telema na Congo so biso to telemi pour atteindre la biso ya mercenaire to ko benga na bango et puis c'est calme to le ken étape ya église tozo ke ne étape ya armée to ni pe armée sko et rejoindre biso to ni société civile to la société civile to dis que la société civile ba magistrat ba ni bango ni so ba kota sikoyo pour toujours que dans les 21 après les 21 toujours kende na mois de février pareil mois de février to a 2 ou 3 marches mois de mars tito kende na article 64 pour to benga na ye to za des millions na kata nzela pour moni na marche to on débat parce que to ça 3 jours pour matite to comment na ba marche à 3 jours. Donc, on a 3 jours, pendant 3 jours, ville morte, mboka kotambola te, pe biso sur là, pe to bengani et puis tout c'est la armée na biso eya parce que ba toujours tout na ndenge mosengo, to ko tshé président de la République. To ko tshé mosengo président de la République. Ndenga to ba to ko tshé mosengo président de la République. Nous demandons à notre armée ya ko destituer mutuana basangana na ba ya kotumba déjà kote kuna to kangi omoni miyage batak mage ba sekla ibiso kuna to kangi kote kuna ko kimela kote kuna sute ba Rwandais ba Ugandais ba kota su kote kuna te ba yaki bazo na ba FDL ba ko fona ba FDL te ba ko bundisa des résistances ba congolais ba maimai ba ko bundisa la frappe na ya kotumba mais ba ko kigate point parce ba congolais ba yokela ibiso armée na ba munitions to yobi ke ba tu ba armée nationale za kuna na ba munitions ba kende ko se réunir na ba ya kutumba sur place na Kinshasa na kata Congo tout ça osana ba opération pour nous tout chaye maboko peto ko chaye maboko na famille na ye pasteur sikoyo pasteur David Ekofo ndenga zawana akoko mana danger te na Congo David Ekofo ko za na danger te batu ndi bazo banga zomona so yo kansi baoba kufaka baoba beti bal na ndako akufi baoba bakataka bakote bango na butembo na rubero bazo kata bango nani bango balobaki loni barwande ba ya kumuntu ndako na rubero kote barwande ba vaso hotel ke muto za intellectuel za docteur za médecin bazo bombaye na poison sans casser les locaux parce que bango ba yende théorie ya remplacement ba occuper mboka na biso ba bon ba intellectuel ba na plante bakana mbewano zomona baye pambate au moins batika Kabila les pères baye pambate donc baza na dossier moko donc même Olive ça criminel ne zomona yana au moins le loi qui na mestin asa criminel le bomoni ona auquel azangi responsabilité moko te ya kozala mobali asali makambo o mobali na asali Olive et puis Olive asa criminel pour asa na entreprise na kate ba Panama Papers asa ba entreprise donc ba Olive ba criminel ça c'est une bande de criminels crime organisé parce que David Ekofo a utilisé par Momoro Omoni ya pasteur mais ce sont des criminels mais ils sont pour les même si aujourd'hui le Congo est comme faible ils allaient pour nini ils allaient Congo affaiblir on a Barwandais Barwandais ne va affaiblir le Congo parce que ils ont su placer un moko na bango na tête ya mboka na biso donc quand Kabila na mboka na biso armée nationale ngezala c'est lui qui est là à désorganiser armée bazo piller mboka pour ne pas occuper mboka na biso ba boto na biso mboka na biso ba kanise mboka na biso langage ozolo ba étant pasteur mais tout le monde ba pasteur monsieur Suka lokola yo ba ndeko ba pasteur na Kinshasa ba communauté pour télémela sikoyo cardinal Mosengo te ba pasteur wana o ba telemi wana na regretter mingi pour la pasteur mukuna Sony azara pasteur te Kakenze azara pasteur te tout le monde ba yebi donc Kakenze azara pasteur te Sony azara pasteur te alors je me pose des questions parce que na kolukana da benga paramukuna pourquoi a se retrouver na kata batouane pourquoi vraiment a se retrouver na kata batouane pour batouane bazaba pasteur te pourquoi parce que Sony azara pasteur te
quand Kenza sera pasteur te on se boni to ya na mission parce que Sony na kendaka kokuta na azaka pasteur te muku na za pasteur quand Kenza sera pasteur te Sony za pasteur te quand Kenza ndo na base magique ya mbola azai pasteur mkoni aza pasteur mkoni yo kasi atiki le mote bato baza ba collabo ya yo kontra kata ba collabo pourquoi par amour message on va passer bango est-ce que ba Congo ba monte ke ba congolais ba se pas ba monte mais likambote ata ba ba ngengwa na ba congolais baza bato mayele ba congolais ba se pas comprendre peuple se comprendre ba toana et ko na su bango te donc ata ba lobi le ata ba bimima ba bimima que to protéger kabila ba ko rapper souté parce que ba congolais ba se pas comme na mayi na banda biso papigen que discours na biso ba yoka kango tane ba benga na biso moni papigen na émission na bino ba vendre la ngombo na présidence au talango mais banane basi maba ya kotumba na poto bandeni te poto nanu koto sisite na poto awa toza mètre carré par centimètre carré toko luka kabila na mai toko luka ye na mokili toko luka ye na pepo mètre par mètre carré ya yo kiteke na Brazzaville yo kiteke na Brazzaville ba ngabo masasu yo kasi donc kabila ndia kovana na Congo changement ko za na kati na biso na Congo changement pe ko za na Brazzaville donc ndenge changement ça tout le monde pasta papa na Joseph akufi mais bato so baye to moni Joseph a été soi-disant papa na ye wa botaye père biologique na ye journal bato so baye puis yazaki représenté par Robert Minaku Joseph Kabila d'abord au moni peuple na biso to sangani déjà pour etikaki ezaki liboso rassemblement ba homme politique pour to kangaye au monde même bakoro alinga ko signer arrêtaka pourquoi signer bakoro parce que na bakoro a kopi ko se représenter a kopi ko sala le sous référendum te pe a kopi ko changer constitution te alors du comme naïe ils a départ naïe face na Congo alors yesu alinga s'accrocher au pouvoir togoluka et to sala résistance et puis to kena désobéissance le 31 Kimaki, le 31 Kabila Kimaki. Et puis tout ça, toujours na antenne, toujours il va essayer d'aller na minute. Mais raison les années pour moi la télévision la messe. Il y a aucun messe. C'est un criminel, il y a aucun messe. On dit que vous cérémonie le rôle la Kabila les pères ni on a Congo na Congo na biso. Ce que dit papa na yi. Yo kasi papa na yo ta yo mo ozanga. Jamais. On dit ça. Ata papa na ozanga te. C'est un criminel. Il y a muto, on dit que Jeannette Kanambe wana car Jeannette wana parce que ce sont des Kanambe. Jeannette Kanambe tant que déposer fleur au monde. Ah oui côté le matin. Asa chika le bongo yona ki imagine ça télévision pour la très bien. Il faut que le comportement na bango. Bazo stressé, au monde bazo stressé ne wana parce que toujours kanga bango nyoso. Toko kanga bango mafia au monde ndenge David Elson stratégie pour ça il faut pied Congo. Stratégie na to tobo yango. Tout ça c'est autre stratégie pour te protéger Congo. Ba au monde na Congo a lobby. Ba jeune nyonso na biso ba kozala kati armée Congo kozala sécuriser na mètre carré mundu ke kozala partout congolais jeunes congolais nyonso na âge ya ko simba minduki akosimba minduki toute la république pour te protéger mboka na biso oye biso kozala bozi ba juif bazaki ya bazo mo bango mutu moto ayokela bango mawa tant bazongi na mboka bango ba organiser armée na bango ndeko ko respecter bango donc les gens ont respecté les juifs donc les gens chinois ont respecté bango les gens coréens ont respecté bango biso pe na Congo ba respecté biso to ça biso to ba stratégie biso to ba idéologue de ce biso mboka na biso to ko tika moti mboka na biso les mboka na biso moko to ko bunda to longi pe to sikoli mboka na biso. OK, voilà, je crois Boyoki parce que tu as moi point moi qui très important mais là au moins to bosani mususu tout le monde côté na Bruxelles to moni ba to ba n'est pas lui ba cortège à Moïse Katumbi là qu'est-ce qui s'est passé juste? Merci beaucoup pour Moïse Katumbi. Merci beaucoup pour Moïse Katumbi parce que question surtout bossa nango émission le ngizanga tinga. Na lo ba na bino boui, yo ka côté la bande. Ba étranger, bazo on a parlé par ma belge. Ba bomi congolais Kabila les pères désiré. Ba ke bozo étranger ba tient na mboka na biso pour bayiba na mboka na biso. Si ko biso moko lelo tozo ko na luka étranger mususu zambien. Premier penalty, deuxième penalty. Eza zambien wana. Yem to bourré ba irne na Lubumbashi a chependa donc a cheba ba butin de vote pour la Kabila. Yem to bonse penalty, yem to chelege ba, yem to siflaki. Katanga za munene. Yem to zoki asa yem to organiser ki a financer fraude na Lubumbashi.
na katanga mobimba siko biso tozwa siko ye nde aya tant que na pona mboka tocha Katumbi et puis eloko nini bato bakamwaki marche ya IDPS et réussir IDPS na rassemblement il fallait tout non parce que oyoki te ke alobi ka d'accord la Kyungu alongo na rassemblement c'est que ndemo to mona ça longo na rassemblement ndemo to mona transition avec Kabila azo sala Kabila ba passe bazo sona Kabila ça na toi tikela pouvoir pour parce que yé a continué ba contrat d'abord les bazali boy ba société na nyonso na roi na Rwanda ba tozo baté moi c'est ndazo ko diriger moi c'est na tous donc azo continuer ko piller Congo tire loyo bi ba direction ça ba entreprise ça na Rwanda dis-moi tous ce comme tonné on peut ça Congo siko déjà c'est quoi d'autre travailler dans Rwanda d'abord à travers et puis il m'a organisé pillage nyonso ba mine les en qui quitter ba tozo baté ba mine et dans la Bulungu té ba mine za na Équateur té ba mine za na base haïti ba mine za na Katanga ba minéraux nyonso Katanga ba bi Katumbi c'est un grand pillard c'est un voleur bozo na misu na été c'est un voleur bozo na misu na été c'est ada lisifer muto ada li muyibi biso ba congolais to nini donc Rwanda tozo boya ye c'est que tozo boya ye mais pourquoi toza ka Kamere mopaya na Katumbi mopaya ndeba comme opposant au moins asali tout na Kinshasa azo corrompre batu tout autour à Félix azo corrompre batu tout na rassemblement na poto a corrompre batu tout na poto yo butu to la vinza ba pambola ba chaîne belé le wasu ba Katumbi te so ba yambi Katumbi bazo mona yeke président lobby mais ba intellectuel batu na été comme ça étranger oda muyibi dossier na ye bani dossier na ya minéraux Katanga nani obi livre film Katanga biwana ya Katanga film Katanga goma Katanga za pied bazo makambo Katumbi wa organiser de montagne ba minéraux si na Katanga Katumbi est un commerçant ce n'est pas un commerçant c'est pas un homme d'affaires c'est un trafiquant qui a fait des crimes économiques au Congo mbongo na yibi bo biso zolinga ye o Katumbi azana mbongo bozo linga ye mais Congo ndeza na mbongo ya yibi onde na Congo pas bozo linga Congo te bozo linga Katumbi o muto yibi na Congo donc c'est lui qui a tout fait il y a un moment que to mobiliser batu yé to ngato beta na Bruxelles to mobiliser batu mon wa ba congolais ba na conscience pourquoi bozo boya ngwanda bozo boya ngwanda bozo boya tsekeli pourquoi biso la biso congolais faut to sangana bo soto sangani o te faut Katumbi unité comment to ça la unité na ba Zambien unité na ba Tutsi ou bien unité biso congolais mais to zamayele quand même tout ça l'unité na Zambien tout ça l'unité na tous tout ça l'unité biso na biso tout ça boya ko embrasser ndeko na biso Rwanda mais tout ça biso ba biso na tous tout ça ba ventilier Katumbi a ko pouvoir na Congo te bozela parce que toi na ba dossier na ye et aux États-Unis toi ba dossier belé ba il fait tout pour bon opposition bon c'est que la lobby que transition ça Kabila ye abani ye aboy ko loba awa mais ebisi Kyungu loba kuna Kyungu lo mwede bona na kata nani akoto kota bolinga koy et puis Kyungu lobi ke ye transition na Kabila ya lobi oyokite to biso to bagi ya loba bo to yibe na makamu nyonso ko loba po toza na bato wala pemene ba basi ba moni kala danger kami o mona Katumbi zala ba ne ba ko lungwa ko tela ye to ba compagnon to biso ke bino bo longwa botika ye muto a botika ye même na Kinshasa to yisa ba to longwa parce que azo corrompre ba tourner mo santé ateki ba mitu ane nyoso il a à peu près 200 millions de corruption ba congolais au muyibi ba si ba tchelike na 200 millions pour bazo mongwana awa na poto et puis bazo mongwana na Congo pour ils ont mon corruption Katumbi a la corruption sur corruption de ceux la mutu sous Katumbi a ça va ni guerre mais yé to côté le belaye yé même na guerre biso contre Congo ya ko bodo biso Congo te akende na Zambie sika kende ko teka ba contrat na ba arme na président Zambie ala mo kana ngwana OK to comme na souka pona lelo faute il y a mois temps na biso je crois pas stade nous avons besoin na yo le surtout mosayo moi mikolo yo na linga to souka sande to souka wana parce que réalisateur je sais absolument déjà temps na biso to souka sande to souka ça pour moi surtout comme on a même ça contre tension qui tac Kabila talanga bien na bande ko yebi ça fait 2 ans tu partiras quel que soit le temps tu partiras to lukayo na mètre carré na kilomètre carré décimètre carré mètre carré centimètre décamètre carré centimètre to lukayo na millimètre carré au millimètre près to lukayo na sa mai to lukayo
na pepo tokoluka yo na se mokili tokoyuka yo à l'étranger tokoluka yo tokoluka yo toujours ba congolais boyoka ite ndenge Ekofa lobaki le Congo Dieu nous a donné nous le Congo pour gérer le Congo et le transmettre comme héritage à nos enfants ba pesi biso to gérer on avait étranger donc toujours ba congolais baza pembe na ye boya mende binoso boya na directeur à cabinet na ye yo mtu akivu ozoka bazotika mboka na yo kivu vraiment donc le professeur Wali oza ndenge nini o ba congolais ndenge nini oyo vous n'avez ni aucune idéologie tellement mukona ba ezili la vérité mais bozo wakati biso to luka ye na mètre carré na centimètre carré yo kabila ko pe maté yo kabila yo kanambe muto bomi biso yo kanambe kaka soko Yesu Kristo na bomo ite yo kanambe to luka yo na centimètre na millimètre carré na se na mai na avion to luka yo partout ti to zwa yo to télémisa on la justice soit ya mboka na biso soit question yo kanambe voilà to dit ba to tant to telema boye to zo ba na congolais bo telema biso bo beta biso ba sa cité donc to tinda ba érythréen ba za kuna to tinda ba soda ba mercenaire à côté mais to mona ba mercenaire dans batika na biso na kini basi sa biso likolo kanambe ozo biso na bango to za nginda siko etika ne armée siko to zo benga armée siko kaka wana o ba zo ba fona e ya côté na biso siko to zo benga armée et à côté na biso ça dit quoi côté na biso boya na ba munition ndambo boza na ngo e ko sala musala ataza mundu ki moko ye kabila za besoin masa sebelete ani besoin lisasi moko mundu ke ça na Congo te boya na arme moko to zo lukango arme kaka moko aza besoin lisasi moko bozo kati aza besoin lisasi moko boya na ba arme wana kaka ndambo wana ngo azo luka blendete azo luka lisasi moko OK il faut que ça lisa muto voilà. Je crois Boyoki intervention au moni pasta les lopena kutu mais vibration zali non zobino pasta je crois déjà lobby ou après lobby besoin encore intervention parce que tout combien de temps il y a violence tout combien de temps au loba parce que tant et qu'il faut tout loba moi na Congo faut téléma parce que mikolo koti toi sous na temps au la